Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Appelle à SB et c'est un plaisir parce qu'ils ont qui rêve nanga, parce qu'ils ont qui rêve nanga. Leke, blague à part, faut qu'on se dise des vérités. Ah oui. Ngana na défaut mon la vérité. Ils ont rêve nanga, ils ont rêve nanga, ils ont rêve nanga. Parce que la thérapie, la thérapie, mais SB n'a pas l'air, blague à part. Babiso ba momo tu as déjà négligé. Ah oui. Mam na oba mam ça coûte na nini. On appelle ça comment? Na tombe. Azon les canards. Oh, ton moment t'es moment qu'on fait, votre moment dit là, moment sort. Assisté nga. Kokuta nae, collègue pas nae, et salinga makambo. Idem, collègue pas na opé et pesinga makambo. Jusqu'à nos jours, na beto li solo, jour on a gagné limité. Tata moi ici là té. Tantine ici. Tati ici là plutôt. Et pesinga makambo. Non. Nzamba pambo la bino. Amen. Nzamba mona bino. Boza canal la bénédiction nanga. Ah oui. Batumsu na ye bakiti na vie. Est-ce que même ça ça qui yo moment ndo bandi pendant que les cartons sauter. Oh, non bien. Abisa maman na te. Abisa ngote. Abisa ngote. Ba chéri pe mikolo somba fika bazo benga au moment. Misa mabete to ça musa on pona bangote le kichu. To ça musa pona bana bas. Ngadia dia ngadios. Ouais, le baki mamusi ya groupe na ye. Attends, on va bimana oyo bimana oh tout le monde qui ça dit c'est mon boulot hein mais puis là va péter va te péter c'était quoi et ça il est le président de Baba Jacques Abilo quoi non en fait bon est-ce qu'ils aguillé Zaki penza ah te bakosele makambo oh nani ndumba jange pe la ndumba pe la utatomboka lobela epe bakosele makambo yaka yete bakosele makambo yaka nango yete papa na ngai a solara bien te na maman. C'est quoi donc gagner dans la même ma famille papa dans la kendate parce que maman dans la botingai ti na okola na mbongo na passe autangisa ngai mbongo passe zo loba na momo nazo souffrir pour na tata na bino tata no atika yo tata no alinga ngati tande atika yo asunwela ngayo nazako yo comme makamboana dès mon enfance nazo yo quand tant maman so kufi na 91 wana nana tellement maman biso tant que ça vivante, ma zabo yibsanga et soit pena ici quand la montée mananga. Tant papa corps papa monsieur ye outil poto. Bande gonem suba yebi maram na oloba na kena na ngate. Et puis et pas papa nanga musika déjà na. Tout ça quartier mo ba na venir sanza. Na yebi o le pango ba papa nanga. Mais na tsama ko nanga kunate. Un jour na kena église pas prophète miracle. Na mona mama ya papa nanga l'église mais ya yebi ngate. Mais nga na yebi o on a kala kalaté même si go maman na zaka l'église a pasteur miracle mais mère n'a besoin de comme trop Kevin franchement agno comme trop agno comme allez là trop na vie na courage allez là trop franchement té ici pe na kol na ngate de ngani na bo identité na nga lobote ileka eza kombo ya famille maman na nga na ratana na ndambo kombo ya omone loko eza histoire mo na kana na beta mo un jour identité nanga momo le bota eza kombo la famille maman nanga ileka kombo famille maman nanga donc banda na bota ma banda na bulletin nanga première primaire na na identité ya le bota ileka kombo ya papa nanga et se figurera même pas. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse, salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectant le nom. Une seule adresse, au numéro 1000 sur la route de Matadi, commune de Ngaliema. À Matongué, la magie d'organiser un mariage de rêve s'appelle Exodus. Exodus vous offre deux grandes salles de fête pour vos cérémonies inoubliables. On ne triche pas dans l'art. Devenir musicien professionnel à Kinshasa est désormais possible. Plus question d'aller enregistrer en Europe. Exodus vous apporte la solution. Un studio d'enregistrement professionnel au standard international. Une salle de répétition où tout y est.
À Matongé, retrouvez Exodus au numéro 10A, avenue Ikelemba, commune de Kalamou. Contact plus 243 81 91 51 440. Exodus, toujours rendre réel vos rêves, vos rêves, vos rêves. Katine. Bonsoir Nabiso ya Congo, Liziba TV, Balandi ya Kevin et Panda Lekechu. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi Sango ya Solo. Merci Neba Eban, Sobolinga Kemission Nabiso, Kati, Obotala Rabiso, Anakati ya Congo, Liziba TV. Nga pe alingra bino trop parce que bosara musani to mesana kosale la bino bolanda kasoni to mesana kolanda biso et na pesi so merci na ba partenaire locaux la FBT misalande oyo ya papa Paul Fikipo na mama Nathalie Fikipo na pesio bango bambote bisko zali aussi que na Exodus babi Exodus ali salle de fête zali ba appartement eza biloko belé oyo eza na kati ya Exodus na biso to salaka musala kitoko labi eza na maison de production eza na biloko ebele na kati ya chaîne na biso Exodus oyo bate belé balingaka yango ete ba banso bolingaka émission na biso boko toujours kotala ka biso boko toujours ko s'abonner na kati ya chaîne na biso ya Congo Lisibati biso to lingaka bino lelo tozana invité na biso oyo sur la plus makambu ebele awa na kati ya chaîne na biso kati na ye toyeba ma vie na ye aza demander batu ebele ba sepela ki na ye sur na ba film e koleka malgré aza vraiment temps kotala biso ya ko lekate na kati ya plateau na biso ete leo tokozuka solane penza po ezala kitoko na kombo ya artiste Momo onga na yebelie to solebele mais na pesi sumbote na Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris aussi que ya Gisèle Etati Mama Versace monté ma Prince Giclo Winner autre sol ah ebele aussi que na Oscar Maritou le millionnaire en culotte et tibatu belé oyo ba lingaka biso mingi. Bonjour bébé Momo. Bonjour Kevin Panda Lekechu. Ça va? Très super. Vous avez un succès hein? Makasi. C'est bien ça émission dans le plaisir il y a mon émission na biso ya ko soano plus il so toye bayo to découvrir so ana émission na biso aux artistes oyo au CP ça ba tupé belé ba tu ba CP là nous surtout na ba différents films malgré pe obunga qui ozali ko yoka na sous-sauté et to ko solango a penza toye ba plus yo te ba pe histoire na yo est-ce que l'artiste est Momo Ebinzambe? Bien sûr, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que mon dosso a Ebin Zambete, aux a sens. Ah oui. Sur le lot aux aboui, ils apprennent Zambalingi. Sur le lot moment zabou, ils apprennent Zambalingi. Sur le Kevin Pandaza, les loboy, succès ma kassi boy. Bah ma banga et mine nettoyo ka Kevin Panda les Ketchou, ils apprennent Zambalingi. Donc voilà. Voilà, comme Yomo Lobby, eza pour la grâce à Nzambe, sans Nzambe Mobulu, biso Nzambe ndo sa la poto évoluer, aussi qu'il y a nos partenaires locaux, la FBT Misalande, où il y a papa pour le Fikipo, na maman Nathalie Fikipo. J'espère que Momo Tolinga, au fond la biso mon prière, parce que émission sur Nzambe la bandara toujours dans le sambo, et c'est pas tout bas côté la biso siko, surtout ba maman yo ba chéri ba rolingo mingi. Oui, merci. Tu connais juste Sambela. Seigneur Dieu, merci. Pardon, et des lunettes. Merci. Pas mon ami, Seigneur Dieu, merci. Tu merci pour nous donner un sur 4 et pas dans hasard et raté. Kolo et Soumassia. Tout ce que sur le biso na maboko na yo. Zala mettre ya temps et à circonstances. Au union suza yote to rendre on licence effet par au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce à nous à l'icône biso bandeli kino suka na kombo na Jésus Christ. Amen. 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 Et ça, Amen. Amen. Prière et celle penza kitoko. Tu es banano l'artiste Momo to yambi olona plateau na biso parce que zakati otala kati. Si natala kati. Avec qui va tout découvrir le lopo et c'est ça ba tout pe balinga kayo o baye bayo tena o bakoye ba osu sulelo na kati ya émission na biso te ono muke ya Momo bo mwana ya Momo. Est-ce que Momo za vrai nom na yo, vrai prénom na yo za Momo? Si Momo za prénom na ngai. Moi za pena kombo maman na nga Marie-Josée que son âme repose en paix. Apesa ngai. Momo za kombo na ngai, za prénom na ngai. Non na ngai za Lobota. Poste nom Ileka. Momo est un prénom. Azamongo. Ok. Si. Voilà, Momo Azamongo. Momo Azamongo va botiner mariage, na kati mariage. T. Aza enfant naturel.
donc moi na botami libanda mariage te banda mariage mais naza mwana oza mwana ouais tu peux donner vie à Momo, vie artistique, mais vie à Bomké à Momo. Parce que c'est la réalité, tu as la façon. Tu vois, les so botama, tu as dit que la lanzalate, tu as dit que la vie à bien, tu as dit que souffrir. La vie à Momo, c'était comment? Explique-nous d'abord, peut-être que les passé, qui mouké à Momo, parce que l'émission, ils ont découvert, ils ont parce qu'il y a beaucoup de bango, bamono, pe kalabaroye, par rapport à l'histoire, où ils remettent la biso, à baroter la biso, j'espère que ma maman peut baroler la biso, si que les catinistes, bolingaka émission na biso awa na kati ya Congo Liziba TV, sans oublier aussi na Trésor et Mouchi, Fondation Trésor Mouchi, faut boire épée Fondation Trésor Mouchi azana problème dollar ti azana problème euro Fondation Trésor na Leli Trésor Mouchi na Leli azana nga te bebe na Afrique ici na yebi na ngai bango mais le quoi ba ko be ngrai belé na ba Afrique ici wana ba yango ce côté na préféré na Trésor Mouchi apesa te Trésor Mouchi nous ba ngrai down bambo na bi talinga te c'est bon Trésor Mouchi tout son nom qui a mon bon na la vie à mon moi botem na mariage c'était comment la vie qui a mon bon Momo za mwana mo chano les nets mpanzi Momo za mwana mo oyo mokili pesa yi chance te balinga pe na koma oyo na zati donc Momo est né dans une famille modeste mais nzamba sala grâce maman nanga za koteka mapa azakoteka mapa atangisa Momo na mbongo mapa Momo asali école primaire na armée du Sali na mbongo mapa na mati secondaire na IPKV na mbongo mapa na ESR au collège Saint Robert na mbongo mapa donc na super diplôme na mbongo mapa voilà na mbongo toujours un homme qui sima tu peux tenir histoire parce que Momo abotami wa pe Momo za colonie Momo za mongo za mongo 100% mongo vraiment taka komo na lobote ileka tu veux donner qui à Momo tout son nom qui avant to qui ba tapo lo bien tu nom qui à Momo Momo za mongo Momo botami na ville à Kinshasa na botami l'hôpital la Croix-Rouge maternité Croix-Rouge wana bisa côté Momo botami le 22 mars 1900 donc et voilà na colline à Barumbu mais tant on a zara notre bébé tu vas na Kabalé na Kabalé ba maman na bazara na Kabalé na Citas bazara na Kabalé et un moment donné ba longue Kabalé ba matungi tant ba longue matungi ba ya siko na Barumbu côté siko Momo pina na yebi ki na za mutu na zolia déjà na zoluba na Barumbu na aviation son 2 numéro 12 bis. La vie c'était comment? Vie réelle. De beaucoup de maman vous avez na map, vie homme qui a mon monde ngene. Ba réalité ni vraiment, c'était quoi explique-nous d'abord. Bon, maman bien sûr ça côté ka map mais bandegone ba na mo makam na bango. Mais ma mère nous a raté. Tellement papa na ngai a solara bien te na maman. C'est quoi donc ngani na za bo même ba famille papa na ngai na kenda ate. Parce que maman n'a pas botti ngai ti na okola na mbongo na passe autangisa ngai na mbongo passe zo loba na Momo na zo souffrir pour na yo tata na bino tata no atika yo tata no alinga ngati tande atika yo asunduela ngai yo naza ko yo ko makambo wana de mon enfance nazo yo ko tant maman so kufi na 91 wana na 6e primaire si je ne me trompe pas on est dans matin premier CO voilà tant maman koufi et bande ko ne peut batika la ba makadi ba ya gigi na profito pe sa bombo te bombe bazo soin na ngai na semeki na ngamo ma Claudine ye na bossa na raté donc aza semeki mais na koma lo la mwana na yi au moins na latinga na rolata au moins na relianga na rolia na bossa na informatique et puis maman na ngaba zaki na ba minaye na profito pe sa maman Brigitte Massamba na France côté maman na Diel Koussa ye patika ngate ye pas zaki so où tu voyages ye à soutenir Momo et puis voilà donc c'était comme absence à maman puis c'était quoi cause aliwa maman na tiko na classe à muke pe na âge à muke papa zate malgré ba famille de soutenir c'était dur la vie tout dans la profondeur il y a vie vraiment à Momo en fait maman na ngai alinganga trop donc azé ko se soucier trop pour nanga donc on sentit que maman no alingi yo et puis naza ko yoka trop malgré bande ko ni bazalaki naza ko yoka trop
donc na yoka trop na vie na après sa mort voilà bande koni ba yo relève ba encadrer ngai ti na miracle nzambe sungi na yo diplôme d'état na bossa na loko te Kevin ouais eza na papa moko tant maman biso kufaka papa na zabo samia na catholique tonton Steve que son nom repose en paix là où il est nzamba batelaye papa na linganga mingi pona zabo pese bonjour ah oui nga pona mbote yo akop nanga bonjour nga zabo pese papa na jour maman na biso kufa tonton Steve alela comme ni tonton Steve voilà na bengi tonton Steve à l'époque alela kokatabi mwana oyo aokende musika papa na yebisanga ngo déjà wana baningu mama théâtre te abi nazomona mwana oyo na montagne mwana oyo za célèbre boba télé bien papa na rozwanga sikuta mama kufi papa Steve voilà ay rozwanga na commission na ngoti classe na retour na ngavana kota chebiso na legi na ndaku na ye boleka à côté moko aveni moko et puis papa mo kangama na legi na ndaku na ye na liepé na koti so pas na biso na lie donc ay l'exemple de la prière bande musu ba yebinga neti ba master nga ba France maître Toussaint Toussé Eric Onyumbe master nga succès ka songa yebi masolo na obeta ko babi ke momo azai pena muta ba prière en fait et na ba musu ba benga momo berger parce que na umela na monde wana nga pena na umela na monde wana donc même à Ramso ba jeune ba sala na jeunesse na bango ba vie ba chéri nga pena ezaka mingi te parce que na yaka no na monde ba prière nga zo diplôme d'état na la en église alors l'église dans un diplôme d'état chez biso mais na préféré église c'est quoi tes aki ba réalité ou peut-être un moment à kutana qui n'ont peut-être na absence ya maman na ou ils triste le peut-être là ta kokana mutu peut-être au bossa na mais ezongi la ko na moment où maman azata tikona agent ki ba réalité ni ou difficulté ni peut kutana ki maliki obi ki ba ser bazaki papa c'est pas ko sunga ba ndeko musu ba ko sunga c'était quoi absence à maman derrière ko bokol kaka na mo mama nous au moment où on dans les besoins maman au pesa et tout au lia tout aux na facilité c'était quoi l'absence de ta mère et ça qu'il faut ma passe elle ma casse na mona pena na zangi mutu mo aza tricher pa nanga donc na zako zo tamingi na itaka maman zo ko finala la nembetu moko na ko melo mbali na donc azo expliquer nga momo nga na sala papa no mabete tala papa no ye moko akoma na basi nebele po papa mso kufa na Hollande na poison tant corps ne ya kana lo ba vie oza normal ah oui tellement maman biso tant zaka vivante maman zako yibisanga et soit pena sika na motema nanga tant papa corps papa biso ye uti poto bandeko na msuba yebi maman na lo ba na kena na ngate et puis et pas papa nanga musika déjà na tout ça quartier mo ba na venir sanza na yebi o le pango ba papa nanga mais na tsama ko nanga kuna te un jour na kena église pas prophète miracle na mona mama ya papa nanga na église mais ya yebi ngate mais nga na yebi o on a kala te même si siko mama na za na église à pasteur miracle koko nanga il pas yebi tellement ezaka mo ba guerre famille na biso na bango kuma moi simba benda pour maman biso ba serni bazala mo ba makam na bango ba initiaka épée il est tellement bolingo elle est trop associé Joe Zumbonga Hollande a changé Hollande pe abota na mundele mo bana mi balé mais na yebi na ngapi bana ngote bande na ngapi na yebi na ngapi donc voilà et nzamba c'est les grâces en tout cas avec Dieu makamileke na ngobie tina eu diplôme ezali na bana muso bazali pe na ba parents mais tant que j'ai diplôme d'état bango muso bazako tangati mais bazali na ba parents mais ngasko orphelin de père et de mère nzamba sunganga na tangi na zuma diplôme d'état na mekepe moi ini vango mais et ça la moi jaro yebika maman zate universitaire maman mo mibele malgré no bike blessé ka yo maman kufi ozaki na invité ya koluka peut-être famille papa na yo mais wa quartier moko o pousse na ke o bazata basunga yo papa po yeba ka été ka ba photo nazaka muke mais ba photo maman zaka ngazako la kisanga na ba photo leke na comment en fait c'est moi comment il soki na sumo biloko poto ka babila meye na lati bien avenue nga leka yango wana ata na nga bandal na ko lekesa il faut na leka avec botala mwana mo bonéglijaka ndi akoma lelo alors na mona ka leka papa na pe na nzela tukutana ka atala nga na musika bayebi mabe basala mama na so nga affection peneza te pour na temps na ndenga faute
ba famille papa nanga mais na moni lo no ke lukate peut-être parce que ero bango ba wo linganga balinganga desi na ko na commune déjà na mesana ba Makadi ma grand frère nanga ya Gilbert en France grand frère nanga musu Ipo il passe à théâtre il y a la Grenoble il y a la théâtre classique et batika ngate et puis voilà donc ba masanga ba succès ka songo ba ya tika ngate muninga patron ça pas donc c'était comment Maman Yakufa Bokamino pesu diplôme na yo et puis liwa ndobi comme liwa papa tango yaka okendate na kendate mais na mon accord pe na biso dans une aviation aviation 2 alors et pas na bango bon na époque on a cimetière dans ba Kitambo ba on a kuni Kitambo ba le kana accord na mon atemi na kwe bande ko maman na ba kainga maboko c'était comme ça point Jojo ah ouais balinga kutu balinga ko na pusana te ba bi ba rando bazaka nango do ba kanganga boye mais tant que humain maman mi se bimaki mais na zwaki tango do pusana te et puis bande ko papa nanga nde na yoka ba masoli pa ba ser na biso babi bazoleka pe ba otalo bo munde to kangi ba ola kiso misapi na musika biso ba bongo ba yati to bunda taka ba mongo bo biso shebiso kiso koti oluki baga ata o buntsande ko nanga mwasi oh ngape na okota ti na okota do raté ko tuté do bongsa sima molela si na lela bon les cas nango hein parce que api ko lukate ba s'excuser mwana bango et si masute obi po nini po père atira mo baringi na ye baka juba teka deuxième parcelle na ye on a vrai dire balukanga balukanga à vrai dire balukanga mais son akenda kate parce que bon entend comme leader wana te abisanga bi petit keba na bo mwana ba kipa te na kimpolo ba go bareo e bang sanga et puis leader alaza ekolo moko na famille tata nanga masula bete nanga tema yim daza ko encadrer toza ni à tout moment bisinga petit keba tika bombalia et puis voilà et le quoi déjà nata et le quoi msu na go kende kuna na embrasser bango na embrasser et puis voilà donc Zambika na ebi ki lope ngere sa pe lote ngesi la ngope Kevin et bon voilà ah non et tika na bongo balia c'est tout hein puis la vie continue ngape na sa vie nanga tu vois bozo ba yo pozo kola peut-être peut osana bana je sais pas d'abord au moins bana ba robota mais ce que qui lié moi sangani na fema papa na yo na bana na bande ko na yo sangati Kevin sangati bon en fait tu m'as remis ma bille makasi Kevin oui ça se voit et moi la même na robota na yo ma bille maman nga lela trop Kevin tango la maman na chambre na kata moustiquaire hein allez là trop mon obéla olela ah te et le roi est affectant déjà nazana na problème na bango te et quand on est tout ça boy mokila mystique na ko kuta na cousine mon ngana e bakate to lingana pe ta papa to lingana mais ezara nzambe bangande futu za ko pesa to kutana mais momo na so compliqué kaka mon a compliqué de l'homme mon cœur mon penga pena siliki et c'est un bébé c'est pas judo aller dans tout notre paquet mettre et kenao je me sous tu na matanga mon boy ah matanga mon tso ba komba kufaka tu na matanga ye ba ki matanga non tala na ngamo na kuna na moni baleka père nanga balaka sanga bango pe pour moi quoi que na olukanga papa mo makiza kana toujours ané abeta masolo ya vinanga pa makiza ke mumu na biso tala bo vie makiza pa solo nanga mais na bisa vie makiza ba garder bande naza nanga famille asika ngani naza boye solo na kufia ta famille nanga ba kuninga te leta okundanga bandeko nanga ba okundanga ba otikanga te ba relation nanga ba okundanga mais merde na biso nyoko ma trop Kevin franchement anyoko ma trop anyoko ma allez là trop na vie na ye courage allez là trop franchement te ici pe na kol na ngate de ngani na bo identité nanga lobote ileka eza kombo ya famille mama nanga na katana na ndambo kombo ya omoni loko eza histoire mo na kana na beta mo un jour identité nanga momo lobota eza kombo ya famille mama nanga ileka kombo famille mama nanga donc banda na bota ma banda na bulletin nanga première primaire na kana identité ya lobote ileka
Comment ya papa nanga il se figurera même pas. Si na collaboration tu non comment non le beau téléka. Les avis. Mais en réalité, au côté de la jeunesse, Rolinga pour ça, la vie. Ti, même pas. Rolinga ti. Non lingati. Nga baliana na rolinga ngote lo mo esa melanga et ya penanzia ngati nga na ko négliger moi na ngati. Et c'est impossible. Makila nga non négliger ti. Franchement. Mais bato ba négliger makila ba sala mabe. Parce que biso bana tant to saka bana nga lo ba te papa atia maman zemi pour ba botanga non. C'est qui sentiment papa na maman. Parce que tant moi na bimi. Pourquoi yo négliger moi na ana? Vous n'avez là un jour, na komata place moro boye. Ba oya Kevin. Ba oya na o embrasser bango ero na mena ote ya bango. Na o kabela bango mena ote ya bango. O boyo zombongo na atiki. Lobi na otina provision ko ta fandaka. Na ote ya bango na yina na bango te mais affection ezati. Voilà, merci Mini, Jonathan, comme il ça livre vraiment bien. Nabaïba Sobarota la biso, ça plus sur histoire, il y a artiste Nabiso Momo, ou toujours le plus à beau comprendre que ta vie naïe réelle, à souffra trop na maman naïe, maman Koufi, papa à Tikaye, famille papa bazapé quartier moro mais si les lots n'a pas à jour comme moi que réconciliation exacte c'est dur penza c'est dur il y a pas le choix nzambe kaka asimba motema ya artiste na biso Momo merci na limia libosokuna merci sous na papa Paul Fikipo aussi que na maman Nathalie Fikipo na pesi bango moto bisozi mama Misha Alina motema papa Misha artiste Momo. Tu fais ta vie, au salaire vie nayo, évoluer nayo, sur diplôme nayo. Aux autres on continue université. T. Moi ils tant on a eu diplôme, na vendre moi OK. Puis na bozo musamo e benien, obi gandingi zalaka. Et ça la peine moi ja. Na osati na bali conduit protège, ça profite au ça. Bobo yonde la li conduit protège. Et voilà ça, ex patron nanga. Na ça na li conduit protège donc moi bien donc bien formé na domaine de la sécurité. Ah oui. Donc ka ko luka ndeza. Kevin na bien nzambe tika biso bana bitikete. Biso na bana bitikete, to bana bilaka. Nga ba bible c'est ma pour na biso. Ah oui. Parce que tout le monde a bana musubi bana ba parents mais kokola na bango les bizarre. Il y a bana musubi nga même ba camarade nga to kola na bango bana ba parents. Mais soga siliki makamso abimisa na monoko on dit mateke moto abotem na tata na mama et l'homme ba finga o ba kinyoso ba mo finga na Kinshasa so mudala après la soga comme na kanda fa fingo yango mais na ngaba na botama Kevin na finga mutu yango te et puis na ko finga yango te l'éducation na nga ya mbonga mapa ya mwana mama mapa asala makamwana ti ngala ko yete na vandi na no finga ka ba blomo oyo et sonara mal na mato ya batuna na tana ti. Puis voilà. Voilà, aux attendant. Est-ce que Coco là un moment parcours na yo? Est-ce que mon babeta qui débat comment peut-être ko linga moi chéri mon koboé, to petit ami moi parce que tout le monde a bagé ma la réalité. Na yo bota qui na bo jeunesse, c'est ça qui ni. Bon en fait bon et puis c'est mawa. Ni sango asunga ngata nzaka na passe auto kufa ano kaka. Ah oui. Nzamba bati ya molimo na Itania mayu. Donc azagi cher pananga nzamba batele et asunga trop na vie en fait asunga trop je te dis asunga trop et na tamoro boye arozo mutu mo baya ko bala ki abota bana et puis voilà ngane to kabona déjà ça fait au moins 20 ans passé na lubakaka mais na yebi asunga trop na vie asunga trop franchement mais nzambe nga salara makamna ye mi mutapesaka pe mutazwaka quand les bibilobi il est permis à une personne de mourir qu'une seule fois après quoi vient le jugement donc nzamba zo molimo na ye que son homme repose en paix azamo amo so pas sunga trop donc là on beta masula 20 ans passé ah oui 20 ans passé tout ça ngami kala abala ki na épée mais nzamba to zo molimo na kufeka année oyo donc voilà. Mon père a balagité. Te ngano na balité. Oboti. Na mwana. Mwana moko. Moko. Ingénieur. 3 ans. Ah, autour de la peine. Proménie ma fille. L'aide de l'Éternel. Moi, on est là qu'à la fille des promesses.
Yé wana kandi na. Pour l'instant mon mot de zabe. Moi en résidence na yo apé maka toujours na famille. Ti na longa famille kala. Kala bala musubana na papa bazana papa famille tile. Bali mbisanga. Biso bana bitiki to nyoko maka. Ngani nza boye na ngate o papa ilinga jouer. Na mona mama te. Maman na ngande bana ilanga ba jouer. Auto tika mapa no mona kiti bassin, elle jouer moi munduki. Mère na biso. Le papa musa ili mona jouer te ngane bi mama ti. Na mona ngo pa mama nanga. Na bandi ko mama nanga ba makadi sera na ça na RZ go test de l'air. Mon bal ni tonton Germain asunganga pe. Mon bal la tante nanga asunganga makasi franchement parce que tant maman biso akufi mutazonga pe na mo mke susu tante na biso na makadi. Donc comment pe na ko encadrer pour ya bota na moi retard. Comment pe na ko encadrer. Donc voilà. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Tout le bassous nous on a vu sur Momo au bandaki théâtre quand Nathan puis c'était comment? Bon, en fait, na bandi théâtre na ba 16 ans, 16 ans déjà de carrière hein. Na eu sur na bosse mais 16 ans déjà parce que tant on a eu diplôme na bande maman ça na magasin mo na marché. Ah na moni ko ne simbité na royal il conduit protège. Il conduit protège pépé si maman qui n'est comme cambiste. Na ça puis le monde échange na bien. Ah cambiste fait na mo chéri kandolo. Na pesi mbote bisika ali ay ko initier ngai. C'est na mo na magasin munene na ville. Tellement zaki pire nga ba no foute la chebiso. A commence au bureau na boutique à serre na nga na créé moi étalage mo na barumbu. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc c'est ça, à un moment donné, il y a un monde d'échange. Camarade na mo Jospin Djema. Na bando qui n'est pas na bango. Si ko so na beti quelqu'un muke, faut pas seka. Parce que les défaits papa Moselou azago yawana. Passer na biso mo question na me repose en paix. Pour ça peut théâtre. Té. Parce que so na ye kuna bango ba yebisa papa Moselou mais même moi je jouerai pas na bino. Moselou pas passer un programme lundi na kina rep. Bou parce qu'on a aussi dans monde d'échange moi santé pour nga bané pe nga milieu tout terre. Et nga na idée na forme nga. Nga na idée oté. C'est non déjà. Na idée ta changer. C'est d'abord barombo kuna. Bien. Va tenir sur aussi là. Nzambe na nga 6 kasongo. Na idée théâtre déjà costume na nga pour nga théâtre na okanga déjà na docteur Serge Nunda ya Chabani Nunda. Wa Chabani obeta non na mona ko moto danger. Chabani longue mona ko na oliambongo. Aïe Galatal Saray na oliambongo. Donc na zaide na makam nanga na ola tede ba church anglaise ba Weston ba costume ba Migler pour sera na jeune aux costume wapi faut non na pesa yo jeune aux costume wapi ne comment on le loté ba jeune tout ba comment ya mon costume mais à l'époque bisu de ba costume te ba costume zaki ba non on a bisu costume non encore moi qui teste musala non donc moi musala na besoin costume mais les autres moi pour ça be fort na bisu oui tant on a mon cela mimingai vient nga Jani talinga ina pour finir le parfait de bon on babi Jani puis tu tout tika été toi encadré au balobi na biso on peut bosser no théâtre non ça la peut nanti nga banyo bo moi na te banyo bo moi na te on se plaît donc maman ça là il yo ça tant non tant na yé ba tsko ba motivanga ezaki masa nga succès wana to ko ba camarade te abisinga noko il faut zala ici moni copo ya vrai cop vrai cop na nina bizela ka yo mo mona na mona sko ba vina nga ba pour firer le parfait de bon odeur des bazo vivre na musala oyo na bosse na côté courage musu na soka ngo ya tournage moi Gilles bavo mwamba wa to tourner na ba cassette nan to tourner na matonge masa mo so na téléphone ya nzondinger pika akina pe poto ça sko na mutu na ko sko ndi ba blog ba opesa ya ti mail ngabi ils ont débrouillé babi on appelle motivanga non tapé ba sœur nga ba zizi mundeke ba mamé pela ba mamé pela ba mami jokisa ba Jani Fay non mona ba bisanga e mumuzala e simba ndeba monolo bananga na onga mona yoka ba no musu ba sur na téléphone na mona nga vina nga pour firer ndaza ko vivre pour à vrai dire na ndinga faute vieux pena na bi ba sirena ba lipa balabala rien o lipa na balabala rien veut soit là nga ne ville soit ki na ngata mimelo nga kala lipa na ville
Venanga pour Firenze dans les parfaits de bonne odeur. Donc banda mamna ba Ligue Scala. Ba venanga Chani. Ba motivé ngai nani sous. Charlie non vit de loin. Motivant à paix. On a vrai dit pour na kuta bon na chic choc le ngi. Ah oui. Ba ma viokele, ba tatu mutombo, ba moniere. Na kuta bon pe na chic choc le ngi. En tout cas ba motivant nga. Na masa na succès penande a vrai dit to banali. Oui, moi tant côté président Zala na te. Te. Nga to na chic choc le ngi venga du sana poto. Aki na poto tant wa yende ba tchatchi ba présenter nga. Après oyo remplaçant na biso. OK, allez, via Zoom na motambo ane. Na zo pe relation mingi na Londres, sone bana ba Selim Masamba ba salon Selino na Dagena. Selim Masamba ba bijou abora. Selim Masamba l'homme noir dans l'océan. Sone bana bango eza parce que tant vinga Dieu soyez na motambo ane. Pres a olinga téléphone te. A c'est le numéro na nga 081 14 64 815. On a c'est la tilelo. Prince a commencé à moi pesi ba massa na poto so ba na besoin ne ba benga nga na pesi ye bango ndine ya ko profiter na relation na ko tana ba vina ba moli mon bala sœur nga Leoni Makungu na ko tana ba vina nga moli na ko tana ba massa belé na simara ya ba vinga bios wana wo boya ngoti nga za ka bongo moni monde na biso kondimiza ka mo pasi to boya ka rapide on attend ni réaliser que au commence à peut-être aux gens peu de quoi musala na yo s'adapter c'est facile ko yeba maman a onto e ba beti maman yebi no ba mo te bon pendant nga peut ça facile nga na wumela troté au moins mutu musuba ko ya TV batali ara télégénique ayi na ko jouer te to pesika maloba lekala ah oui te nga yi déjà na yi télégénique wa pena blague part succès yebi mam na olo ah ouais pourtant ne succès non ko de no ko ne succès do beta nga no ko wa ira ba ya la te non, on a banana mamou kala. Si. C'est les azo bêta patine ça pas au renforcer donc bah Dieu solo mon finou il y a des communes. Donc bah on ça va poids et puis ça un peu moins bolingo na bi Dieu solo à London. Na bi na théâtre puis bah chaîne va ça na bango bien. On va tika na kaka. Pour un succès là t'as déjà yo kama na faut ça pour la ta bien. Donc voilà. Et puis na ko lengi na monde ba masandi ba vivre. Ba mami joki ça ba zizi mundeke. On a robot sanati. Zizi Mundeke. Kinde faut le que la chose Zizi Mundeke. Azali. Faut to benda Zizi. Tous années toujours na chic choc le ngé. Azali yem doit diriger mikolo. Pour le bosser ya kingai, yende mutana ngwende siko. Zizi mutana ngwende, ngape na ngaka na comité mais yem doit diriger na mobutu na ngasiko. Pour le gars tu une antenne A. Si. Biso doit antenne A. Taka président la raté mes groupes les gars lelo. Taka ba vinga bios, azu mouvement tikela ngobino. Taranga djed attirer le mouvement foyer ba magam et puis ngaton naye na s'adapter facilement parce que mutu ezaki moi pété mutu ezaki moi pété ba fina nga pour Firenze to je ba peso ba maluba mususu momolo ba boy tambola boy nga so étudier nga trop tala pe no mona 30 mots na zakana ngo ya po wana go boy ngo Ça se voit. na na mo 30 mots pour ça mo ya po na zo ya jani pe 30 na tia 40 na na ki momo po ngande na olo ba boy nde na loba na TV ne na lobana nzela na nanga na kimomo nazoka 30 ya po 30 ça fait nanga Jani Fay Mubiala na sangisa ngo nanga yango pesanga makambo yango monta mo ba kepoto na beta bango ba la Firenze facilement ba la ba patron ba responsable pour wana mboka Wala pour tagi yango na ba sami ba zaïve sami zaki tête na. te tango na ye évidemment so sami asalongwaka Sona zaki leader na ba apona Jani. apona Jani c'est nga alaka mutazaki nakutaki chef à poids alaki metteur en scène et directeur à groupe voilà fonctionnaire voilà directeur à groupe Jani Ndazo Mao ba mo de ba longa te nakuta ser Mao te bo ba la brine aye na sima nanga nga ba nakuta succès mutombo muniere président Charlie Videlon na pesi mbote yepatika bisote mutu malamu Videlon a longwa ne chic choc mais so likambo ya ali atara poa blaga pa bongo via pondera kina joa pe soye nan so bo benga paspe chief apondera zana ba a longwa ne chic choc le yenge mais longwa te yena zana o ya pe telemi mon film ali a bo planga rôle a jouer sans tâche a jouer derrière ba sala a jouer ka ba tu ba Alexandre Nzela pena Kevin a tous a bien gratté so le lem sous to zambo parce que tant que on va voyager ba kepoto da bimisi ko masala
na kangisco place wana na bosse de masse na Robert Kaskito yepe alaka yepe isko to mo betanga kabona zubilo ka Jani ya zubilo ka prof ya pardon na zubilo ka chief apo ya zuya Jani et puis voilà succès peut côté ne va zo frapper voilà. Voilà, félicitations. Aussi que Momo pays aya sali ba makam na ye o bunda ki penza o sape mambebele na kati ya Chic Choc Loyenge et voulait que ça comment ça peut banzonzi et tomber pays qui visibilité ça peut makasi si parce que là on est ça qui Momo silence et kota qui visibilité on le voit ici là qui c'était quoi Kevin omoni Maramusu comment les gars na ba monde na biso et limbisa pe ba biso ba musu ah oui na déplorer ndeni na ba matanga to muninga kufi tozo lala so et bima après 7 jours to lali tous les 6 jours o luki pe lamba siko sombi o yepe matanga mais au moins musu yo na moto na botika la ko yoka na te o linga ka ete ba musu po yena bango matanga bazana yo zo linga bango te na mona so moto moi si na boti baké bimisi na maternité maman na mbouteage o ko na 80 montard nini au moins ça muninga so bota ki ngabi quel bolingo ba chauffeur so moko kufi au moins na tapage ba chauffeur ba sala ba mituka mais biso elo mo ibano le msemso bolingo za kiti bolingo za kati tile no bano bolingo za kana ngote to ba ke to lingana kala bolingo ba bota manango ya ne kolo ba ye ko sa mutu bolingo ti ah oui ya ni kukaba ba bota manango on comprend babilo wana to me ko bayi mo kompo biso mo esprit qui mettre zonga mo mo pour sauver mon ko bunga pe le kito na telenga bi ate to mi bala pour tout to me ka mo ke on peut mabete hein ya mabete ce ko be sport biso za na ngo ya mo to me ko éviter na so ate mabete zonga na ko nte na garder na bande mais to garder bande to tika ba noko ba wela ba masulo ba kene mais to zanga toujours malgré msumo banzuni ki za mo mobulu mais na le quarantaine il y a pas de ma film musozo beta no mais ezaki ndenge ezongi mikolo ti donc par rapport ya tawana na ndenge ezongi lelo boye et na préféré na zalanga côté na zali kaka ndena ozana bino ya nango bien parce que batumi bali pour batambo sika mo fuba yokana so boyo kan te tambola ti c'est logique c'est sonant tout mon qui dernièrement tu éviter ce qui ma lili ya poto to kaka ba buzz yango yaki kaka to mona ki président na biso ngadia ouais le baki mamusi ya groupe na ye atangi bato ba bimana oyo to mona ki saidi c'est mobulu mais puis là ba pété c'était quoi et ça il est le président de baba Jacques Biloko en fait bon est-ce que Zaki est penza te bakosele makambo nani ndumba pela ndumba pela utatomboka lobela epe bakosele makambo yaka yete bakosele makambo yaka nango yete via kosama mwana ti via linga via tilone azaba loba momo so film ni bobengi pela aya jouer on comprend donc les gars na muto asala makambo na yebi pourquoi sala kiango mais vende na yebi ati voilà za comédie ya Chic Choc Loyenge o ya ngadia dia ngadios o to vane lelo na kati ya plateau na biso na Congo Liziba TV na émission na biso kati za no plaisir ya koyamba yo parce que mutu to aleka na kati ya émission o eza facilité so na carnet d'adresse te eza page to chona kiti wana il faut na carnet d'adresse divan eza somo divan somo de ga journée nia on va divan journée divan pour vendre facilité Diego vendre na kitso mais divan pour vendre ça bien momo le stobi qui bébé momo ou les autres na réseaux sociaux o chepe photo ba reconnaître yo tito benga pe bo pour makambo pe ndezo kende penza mbe pas zo sunga pona bat pe ba rolinga yo kibisa biso nano photo lobela ngo photo loba c'était comment raconte Rayona si la bisalo Beckham Vous avez joué un peu là, je sais pas, vous jouez un peu. Si, la joie d'un film, moi à l'époque, quand là vraiment c'est de tourner à CD. Tout ça, on a baromou, on t'a dirigé, on vient dans un bondo de Paris. Tu joues en déjà. Et voilà, quand là vraiment, quand là. C'était comment on attend Oyo. Parce que vous avez sur la scène, vous avez joué sauté, vous avez bien sauté. Silence pensa pe kota ki surtout na carrière na yo.
bamarompe ya bacomédie bayebaka yo te ozalaka te bakipaka te boyokaka na musika ezalaki ndeni kozwa appel ya SB. Pardon Kevin, maramba comédien nazalaka. Oh day boy na yaka nanga. Biso ki mamingi ba fête, moi na fête muduzo zo alanga perdre. Ah oui. Na kuti yo bete moro te pas mo mudu na kuti e ko ni za mso mo. Ako ko la pe faire to plateau. Donc voilà. Pour Judas il a raté. On est dans tam boy les kechu. Et mon la Jido il a raté. Ata loba ki ngo penza. Masananga Patou Makala maître Fasil Koudane maître Fabrice Louvezo on appelle un formanga donc comment on l'appelle Jojo bon en fait appelle à SB et c'est un plaisir parce qu'ils ont qui rêve nanga leke blague à part faut qu'on se dise des vérités ah oui ngana na défaut moko la vérité ba tu belé ba ko la vérité na linga mingo lo ba vérité ah oui le côté et bien ça de piaka vous comprenez. Et ça rêve nanga parce que la tala rapé la tala film SB n'a pas l'air blague à part ba l'équipe na banda ku ba fanatique SB ba petit peu nanda ah ya momo je peux en habiter petit nanga tanenge ya ah oui tanenge ya chaque chose à son temps ah oui jour na vanda et ça ba 9h ba 9h mo fait ça na vanda douche pour nga ko na douche ça beta ba 45 minutes ah, je comprends. 45 minutes avant dans la douche. Et voilà. Pour ma douche, vous savez, oh, bandoki ba la douche, et tête là. Cause on dit bandoki ba la douche, ça va parler, puis n'a bien boire. Le gars, ça yo, bimini, on va dans la beta bilo na yo. Té, nan non, on beta té. La vanda nanga on a 45 minutes. T'es là, ouais. Nataka appelle-moi Koti. Malboso on a c'est ni nan éclichango. Vous avez le numéro na pété. Té, le numéro n'était. Mams na yebié. Na yebié bien. Na yebié bien, ça qui na groupe Simba. Na yebié bien. Mais pour solo là, ils ont raté. Aime ça bonjour sœur. Parce que hein, tu coûtes bango. Faut qu'on se dise des vérités. Coûte bango. Pour biso no ba chic shop ba mami koto ba si là ba au cartonné déjà. Mami je sais ba si là ba Gabriel donc ba Gabriel donc tu coûtes déjà bango. Ba na PCP na PCP respect. Mais les solo pené ça rapide ndati. La vandi. Allô. Oui mon bonjour, bonjour, c'est Mams. Hey, le côté m'embé, Kevin. Hey, Mams, est-ce que c'est possible? Oh, je vais pas dans la SB. Pourquoi pas? C'était comme ça. Après, c'est un jour. À 4 téléphones. Je suis dans la douche, dans la salle de souté. Dans la Tibilamba. Dans la zone où la famille nanga. Pour moi, c'est pas nanga. Dans la zone où la famille nanga. Non, on les a bouillés. J'ai dit non, qu'on est tourné comme ça. Et ça qui est c'est on faut na baleki nana. Et ça qui est c'est voilà na lobi pe na vérité. Si. Mais mission na ça vérité na loba itan na zongi ga boy. Mora kabili. Et ya moto sepe pe na lobi pe na biso ba to tinda ki yo. Ya mo na on continue ko loba ka ndenge zalaki. Ba petit ba sepe. OK journée na pesi bango jour. Na la na nga ba 1h mais jour on a la ba 22h. Pour ndeko mo afrecher ngabité kuna SB faut à l'heure. Ba banda tongo. Na l'avant 5h lig na mo bando binganga na yambi ngabi 5h bodi comme ah vanda kuna voilà on se prend tournage ouais na yambi était mais atine linga voice tant na temis ko na mbeto na koti na douche na sali batana nga na sala kana na va na ngandi na laka na vai nanga na bando chiki sko chumbu na bia erisa nabi nzambe nanga tapecho yesko aboseli jour ngabité ande lobby oh lobby en temps yo linga benga nga mokutu na lale déjà 22h t'es na la 21h49 na bossa na ati petit na moi bivier héros na on a boire pété pour ça fatigué t'es na boire ni non ça va non nga mela masangate t'es à na masangate nga bena l'homme de Dieu oui bien mais la niche mok non ma chicha la ko rien oh ni elo ba ya elo biso doit trop spirit na ebi openza nga Moscou yo na la mbia vent t'as 6h du matin et non bête langa na bandal mais ça go tournage est année 8h de mari on avait comme avant les avant de passer à Mams donc tu as une bandana la super lourd on a ba nozwa na ba moi jina ngande zala kaka 8h et mon beka mai tant mai akiti na car on a vanné déjà
a poussé un côté toi aller à mon moment il y a qui déjà ngabina qui mais a pensé nga bonjour a bien nga prenir place avant d'aller déjà nga se prenir place na vandi 5 minutes après a bien tout le monde tout ko tout sambela et logo impressionné nga makasi moi oh la femme de prière c'est une bonne chose na boule qui prière moi au salem suka ya bongo bongo au sentir que mutazo bonza film na ye na maboko ya Nzambe zala mettre ya temps pe ya circonstance ngamo na bi asambi la rapé ngamo na loba au fond de mon cœur amen amen to koti premier tableau ba ser na mawo je crois ba bandaki deuxième ce qu'on fait nga yi ma on vient a fongoli sac caché na ngo atali petit na yaki ne droit ba no betende ma so larne ntsela bi fichu a vous compliqué soit mon loco la zumbo on a vendu la créer un amour improvisé pour ça aussi soulager la quand on a douche la toilette il y a bar wana les quais donc tu n'as rien à ça qu'on a idée na rojo monta wana c'est ça na idée tende kuna donc idée ça qui était na ka ba mo ba pata kunya je dois ba mpanzi mo boye la sion ngabi tant ma fongolo ngabi a bossani to alekisi des questions na se posa a bossani to alekisi na zone ngabité so alekisi tout nanga nie les états moment ya retourner na et le sous na sepele makasi a motiver ngabi na mo vas-y jouer pesa makambo ya on a bimisé les meilleurs de moi na ça idée à motiver na espèce na maluba so pesa ngabo ngabi mais des bâtons sous ballot barasa ni moteur na moko na lo bamaka mutu aujourd'hui Rodney na joie qui nazaki mobala Naomi ouais et tourbillon tourbillon mobala Naomi na nyongole moi na ngani biso mibali tout ça bon des amabe moi si sera aider yo na bien à l'époque c'est na yina mutu na ngana kala moi so na bia ko kufana na zaki so akabeli ngambongo na petit mo bosenga on appelle ça raté na baza libabe Nathalie a pesinga ayela ke pesa yo Naomi et un sens parce que biso ba nazaki fojo na déranger moral à mona batu na diaboliser ya panza na famille na ye a récupérer côte par na ye et puis nga tout na ye na s'aventurier tande na retraité c'était comment batu okutaki wana oba ba star ni kuté sum kolwana na kutaki aussi landolo bini ba kolope susu na kutaki fait na lule pe na lule Léandre ya binga pe kala bo mwana parce que biso na bien sûr on a KR Congo donc ce na temi na ko na biso na mona le pango na lule na côté vieux lule ba lovita bazaki wana ba masa na Chikito des best pas là qui ana et ba Linda Naomi Tania c'est ba yamba qui pensa bien en tout cas elo e kamsenga nazaki vraiment aimé. On sentit que la considération va considérer c'est ça que nous voulons un peu. Si on monte à considérer vous en êtes bien. Nabino nazaki bien accueilli et puis kolia wapi. Donc tu bandi film so même ça ira aina charki derrière momo. Donc yo lianga na lianga ba tunde ba lubaka. On sentit pena que mutu pena à l'aise. Très à l'aise. Donc on sentit que si kanabino pour bactère va tourner bien. Il y a un monde qui donc on a vraiment bien accueilli sans oublier Jolivin Jolivin Bazulu en tout cas Bazaki n'a bien voilà merci na artiste Momo bébé Momo aussi que félicitations retombées ça qui pense ça si les nous ali oui les abonnés ba date za calé les ketchou et donc Olga Wotu de Bruxelles maman Elimbizi la maman des Abakouk, papa Yoshua. En tout cas, SB et Makambo. Après le film, Mam Salobel, vous êtes en solo, hein? Si. Après le film, c'est un moment, merci. Merci. Et puis voilà. Non, on est balé, les Kéchou, franchement. Après ça, appelle le film en direct. Si, bien un film en sous mais. Film année tomba qui écoute qui tourner nini tata moi ici là non tata moi ici là c'est les moments qui 20 ans nous a tourné là nous
Comme ça, on saura ce qu'on va faire. Puis voilà, Naebi qui m'a ramené ça bien, puis voilà. Ah oui. Non, est-ce bien bien. Ah, Franchement, les Ketchou, je ne cesserai jamais de dire ça. Ah oui. Hein? Tous à la fin. Babiso Mamomo, tous avez déjà négligé. Ah oui. Mam, na obango mam ça coûte na nini. On appelle ça comment? Na tombe. Azon le kana. Oh, tombe momo te, momo ko fa, te momo aditala. Momo sort. Assisité nga. Kokuta na ye, kolege pa na ye, et salinga makambo. Idem. Collègue pas na opé et pesinga makambo jusqu'à nos jours na beto li solo jour on a gagné limité tata moi ici là té tantine ici là plutôt et pesinga makambo non nzamba pambola bino amen nzamba mona bino boza canal la bénédiction nanga batu musuna ye bakité na vie opé ba yeba momo ba mo esi momo té ba moni momo po bino bo benga enga vraiment merci. Voilà, merci aussi Nayo, monte toujours c'est le parce que il y a des meilleurs, il y a des zongeli biso nakati na biso pe na leke TV aussi que les catinistes toko tikayote merci toko vraiment solo ba filmer belé toko yape et ko ça là toujours bien ko ta la caméra na biso oyo malbani ya sukali okoyebisa na sila bisalo Beckham SB sila bisalo Beckham Nzamba batela yo. Bible et Bible te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah oui. Avec Dieu, nous ferons des grandes choses. Ceux qui se confient à l'Éternel ont une visage rayonnant de joie. Quand on a Nzamba aux océans là, Azan Nzamba balongi. Preuve année que tout le monde a tout le monde. Élévation, ils ont un combat, ils ont élévation. Ah oui. Élévation, ils ont un combat nango. Ceux qui ont au commun dans ma camp, ils ont un démon puis ils babi nemi ba ebele mais le roi nzambe muta pesa makambo wana nzamba pesa muta pesa na provision guerre ko ya nango tela ka nzambe nzamba za na yo nzamba batela yo continuer musano ndongo zo continuer ça a toujours na motema na nzamba mawa o ya batela batu nzambo ya biso bana bitiki autika oti amen. Voilà, amen. Les lopés, aux joueurs na différentes chaînes oyo, bazo bengayo, et ça n'engoué pexamité que est-ce que même ça y qui yo, moment de bandi pendant que les cartons sautent. Oh, non bien. Abisa maman là tiens. Abisa ngamote. Abisa ngamote. Bah chérie, pe mikolo somba fika bazo bengayo maman. Mais ça m'a bêté tout ça, musa on pona bangote les kitu. Tout ça musa pona bana basi na ba mibal. Na botam na mwasi ngala linga ku ba basi trop ke mibal. Maman na nga souffra. Fimo bi makina e kala bu abetela nga le solo abi mo ana donc hier fille on a foutu à transport ayo betela le solo mais abi mutakoza décité ba maman va so linga momo oza décité o koza la décité momo ça vraiment génial c'est vraiment génial oui maman yo so beta o Nathalie nze batune nga bi momo makamni ngo le kichwa o lubana yo o bandila ngo lisusu Olga wodi de Bruxelles o bandila ngo lisusu ngati ba mama fille moko bimana momo kala ayebisinga komona momo boye telekechu aza monstre ngabi oh likamune boye nzambe na ngai bobo uzaka monstre abenga monstre tando panzali les soso yo voilà ça to pesa elengine biso Jojo Jonathan Toby momo tala caméra oyo bando bani monde artistique ti yo komi lelo ti lo carrière nazo kende d'abord félicitations d'abord marambe kitoko il y a aussi des chaînes ils en a pour ça bo monde bo se pela na mo bo se pela na jeune na bo benga ye apona mutu nyonso SBza équipe les petits pesa pour en sala na ye mutu tous en pour benga parce que un plus pour sunga moi muke wane zwaka et ça ka bien ko bo ba tala ba artiste ils a mabe aussi que ba chaîne ils ont promouvoir ba artiste il faut ba fan bo soutenir yango ezaka SBT ezaka Belvite ezaka legativité nde ba benga ba to chaque jour tout que ba chaîne beleza na succès pour to benga ka ba linga mutu ba zala ba assistaka momota la caméra na biso oyo yesa biso eza mutu nini to artiste ni to actrice nini oyo ashoka momo bon na monde art oui bon en fait biso da ba tumo boye so muto salinga mabe na lobaka nzamba limbisa yo nga na muta silence nga pena na lobaka ti donc na comprenant so muto takenga parce que na une étoile au moins quelque chose en moi
yango o takenga yango zo créer nga ba problème. Ah oui. Alors nga na temps répondre au te na pe na temps ina au te. Prière na ngeza nini? Nzamba batela yo. Ozala envie au moins ndé na opambo maliboso na yo. Amen. Voilà. Ntazate? Rien. Ntazate. Oh rancune mouté. Na éviter son mutu mususu mais nga pena non. Message et comment retrouver émission Nabiso? Est-ce que tu tangi to lobi polémique to lobi problème? Non, monsieur ça bien, to fini mutu te. OK. Tu sais peu polémique te to lobi comme maman Moussa Nabiso. Ah oui. Donc tu fini mutu. mutu. Senga merci na kata chic choc lo yenge. Mutu ni ko senga vraiment merci pour na carrière ya Momo. Et ko za ndeti nani. Na kata chic choc au moins qui to yeba to va dans la famille bon. Tenga na famille zone de ko na mobile auto yaya nanga auto leki nanga mutu ni ko senga va merci pour soutenir pe carrière ya Momo zapema dans les bons. À part président tout le monde na président na kata chic choc lo yenge. Succès Kasongo. Succès Kasongo. Ah ouais. Donc c'est un homme. Alinganga trop atikanga te. Ah oui. Succès Kasongo. Bande ko musupe ba aline te ba zizi mundeki. Pesanga pe ba makam. Ah oui. Zizi mundeka pesanga sans oublier les défaits papa Moselo. Okay. Pour son nazalelo naza Momo parce que Moselo memanga. Ah oui. Donc to bossa na ngote Ah leke. oui, c'est ça. To bossa na ngote histoire ba changera te. Ah oui. Donc voilà. Bande musupe Charlie non vit de loin na ba ma viokele. Ma vieux que les pas à vous conseiller trop. Surtout si rep tout est bande tchité mon Azali. Ma vieux que là moi. Azali. Papa ma vieux. Mon tombo pe na pese mbote, ba mon tombo pe. Ba tsa mon po ma vieux. Ala mon tunanga ma gafa. Na bossa na mami pe la moto. Wana kamaji na ngai. Mami pe la pena, ye pa tsa mon po makasi hein. So le mo moi zabo ba conseil na bango pe. Ah. Donc oui. Oui, c'est bien Momo et ça les biso bien ça fait plaisir ya ko yamba yo ça les bien parce qu'il y a plus besoin de ça trop pas sexy vraiment bon là moi lobby les kechu Momo habité président en tout cas président mais qu'on a tourné parce qu'il y a na kuta na ba combat fort na monde si na ebi ya monique na komaka so bala tournage na lungu na na musique étoile les arabes non bien les combat facilité parce que parmi ba meilleure chaîne aussi que félicitations d'abord bien de jouer dans quatre films là plus de 100 100K déjà dans les TV parce que les TV de rotika yote merci so ozangi na moko oyo ko ya mi balé au rosal merci to vanda ma famille na bandeko na ba dani to vante Momo côté mo to vanda be wo te ba te yete na bité to chai to peto zana ba na biso asisi na biso ki to en plus biso mutu pas cité ba to pe mso baboya ba to mona yo banda ko liboso na azo le kapa obanga yo en plus respect te mo kiliana voilà donc nzambe kaka leke ngana ko mashisha pale boki na vani na ngai na sama ona ko yiko sala babilo muswa déjà mususu na ko raso salate et aussi que message na batu balandi yo pe soki numéro de téléphone za batu za pour ça o aider bango muto za pe na chaîne YouTube na za pour ça aider ye o sala ke makambo numéro de téléphone message na batu balinga Momo et ça va bien au PCP madame Mbote na minute azotala madame yo bansenga ouais na bon numéro na téléphone eza 00243 81 14 64 815 00243 14 pardon 00243 81 14 64 815 voilà na pesi mbote na bandeko nyonso o balinga Momo babakuk nyonso mama Elimbizi venanga Justin Djera de Panama Nathalie Nzeba maître Patou Makalangi Maître Francis Rokudan le vire Masananga Succès Kasongo mon CC Moninga Patrick Nzapa mon homme Succès Kasongo na peso mbote Olga Wetu de Bruxelles maman na Jason na peso mbote na maman nanga Brigitte Massamba maman Coralie maman na Oldi na peso mbote bandeko nyonso balinganga babakuk nyonso président Yoshua maman Elimbizi maman Zozo na Inde maman Zozo na Inde Maman Zozo na N. Non. Na yoki ba sangonde trop. Maman Zozo na N, maman Elimbizi, président Yoshua vraiment beau mais là. Pas problème maman Zozo faut maman Zozo na. Nzambe a battre la biso vraiment. Bolemba bébé Momo te bébé Momo là, na zapo na mutu nyonso. Ah oui. Et numéro na ngwana, bolemba te ko benga nga er nyonso bolingi, mutu ko yamba ngo zaka nga moko. Donc sans oublier mon président Ngadia Dangadios, vient nga pour firer les parfaits de bonne odeur. Raki Kizubanata Mimi Mbui extra large na peso mbote bisiko ali
Thérèse Merci à nos abonnés. Merci Nabayeban Sobolingaka. Congo Liziba TV aussi. Namoni Nalibana Namoni Tony 5D. Oh, Namoni Bafinga. Bileke tu zongi saka. Yo peut te saka yidika. Ça intéresse. Tony a pété. Bileke tu zongi c'est la ram ta fingo na YouTube. Nabi non on a changé déjà na kokate. Tenga zana temps te faire boire kinga déjà c'est bon. I love you, c'est bon déjà. Aussi que Diego le mignon. Je vois aussi Jonathan Dario. Il y a ça bien comme il casse. Après, comme ça, le montage, j'attends après 7 jours. Je vois aussi Dani Sende, il est là. Merci Nayo sous Momo. Merci les gars. Là, il s'appelle les Silagité. Non, ils sont qui. Tout le monde qui vit pendant les questions, je suis là. Les catinistes, on a posé un groupe à WhatsApp à catinistes. Jérémy Louaya. Jérémy Louaya. Jérémy Louaya, Zalik, succès. Babi Yonde Mikolo, tout ça, Jérémy Louaya. Là aussi, je vois ce tonton le VIP Soleil. Soleil VIP, le tonton de la ville, depuis les États-Unis. On a un problème aussi que Jean-Paul Oueli depuis l'Angleterre. Aussi que si tout va bien, Canada, Toroya Kaka, Nzambe Azali. Et aussi que, bien tout, merci bébé Momo. Merci. Bye. Toujours. Merci Jonathan Dario. Toujours. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.